Ma Coco. Allô? Prince, Ma bonjour. Coco, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ma Coco. Prince, s'il te plaît, Nazan Moussala, Nalinga n'a pas sa message, moi. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Prince, vous savez, nga na mataba live te, nalandaka makambo vraiment mingi, mais quand il s'agit de moi-même et de ma réputation, en tout cas, naloba na famille nanga balimbisanga, naloba na batu balimbisanga en tout cas. Monsieur Andy, aza na ba preuve presque nyonso vraiment. Ya makambo nyonso azoloba. Mais yanga nazozela parce que c'est un peu malade et fou. Na évité lokola balobaka que bakangaka mobali moko na ba message nanga. Non, non, il ne faut pas alimbisanga, s'il vous plaît. Et non, c'est là, on a bloqué ma commentaire. Moi, je veux que tu parles. Il ne faut pas. Commentaire, s'il vous plaît. Donc, tant que que azana ba preuve, nga yanga nde mutu nazozela. Abanda non kobeta lisolo ya banda place to ebanaki donc lokola lobaka que bakanganga na ba message ya yé pour confirmer, je ne sais pas ce qui a lié là ta casquette nini. Je ne sais pas. Je vais mentionner un truc. Beauté image, abimi sambongo balanga na mbongo na ye. Soki ezaki nga na chaka mbongo na libala la biso msuko na salisa manzaka nanga. Ti bakenda ko louer chapiteau kuna ba 30 000 na mbongo na ye. Je peux brandir des preuves ici. Donc Koko Matina niveau wana ya osakanela mutu nanga de là à aller dire que nga na yebisa ye andi nazobala nanga en tout cas faut bien ça ba preuve nyonso na ya ba bordero ya ba mbongo ya tindaki ponga na kende kotia na kati ya libala po ya za na mutu ba preuve aza vraiment mutu ba preuve prince nga nazozela kaka ba preuve ya monsieur Andy. Moutounio so azoloba ke makoko fallait pas à force ya kolobate ko sala boyete buzo beela takaka. Moi j'ai une famille na mwana kute na bana na sina kolinde mokimombelo ba ke na za mukolo en tout cas ça je l'accepte. Alors bachanga na ron na ngai ya kimukolo wana ya bano na bango bachanga na ron na ngai ya ba responsabilité o naza nango. Donc nga nazozela ba preuve ya monsieur Andy abeta lisolo ya banda tango toyebanaka na ye abimisi nyonso. Peut-être il pourrait avoir des salutations des aga mususu ozala messenger ozala nini mutu saluer et tout je ne sais pas, mais de là que nga na solo la na ye place biso to banda ko tourner ya zalaka vandaka et tout to banda ko souhaiter na ye ko senga ye permission. En tout cas so ye ko kozala ba na ko senga permission non OK bala je pense pas que c'était lui. Je ne pense pas. Ma Coco, s'il vous plaît, premièrement, et ça pour la première fois dans mon mata live nangai, oebi ozamas nabiso, et ngana go permettre au coup na ma live aboité. Mais dans cette affaire franchement bien réfléchie, et ça pour la réputation na yo, aux femmes mariées, aux na droit pays à Koloba, moni congolais, ceux qui a qui li kamazo en a premier degré, et puis ceux qui muta lobité, à mon en est position de faiblesse mutuana azana tort. Or, Mamsoro Zapé na raison na yo, peut-être Mambozo Lobel. Alors, une question. Est-ce que Oyebi Andy na vie na yo? Beaucoup t'en a déjà, ou Bosudo là déjà na vie? Non, non et non. Et même des gens qui disent que, entourage à maman, bazaki na ba maman, je ne sais pas. Alex, la photo, fait vous avez na ba maman, na y peut-être vous avez photo d'ensemble, je ne sais pas. En tout cas, nous avons évoqué ma camboana nyon. Soyez acquis que non, nana maman, tous anaïe peut-être photo d'ensemble, je ne sais pas. Ce qui est ça que à combien là na messenger nani, peut-être zaka bonjour, nazo si bonjour, je ne sais pas. Ce qui est ça je ne sais pas, mais tout ce qu'il a avancé, en tout cas, n'a évité s'il veut faire du mal à qui, à l'IA que ça n'a ni monté ma passe. Beauté, son ex, je ne sais pas. Ce qui n'a pas tu vois, à l'IA que ça n'a ni monté ma passe, à l'IA prouvé nani. Mais sur ma tête, non. Abimi ça va preuve nyonso oyo na ya ba bordero na ye soka tindela nga on a compte bancaire nanga soka tindela nga on a western soki na pesa kai kombo musunga moyena ke d'agence exacte soka sala ka tap send soka tindaka soki na Airtel Money soki nini nyonso wana abimi sango parce que je ne peux pas accepter nazala sali na makambo nazo yeba te
il y a des gens qui ont bêtises na bango et nous ce qu'on a na mutu nanga et lui qui ne me connaît même pas ok ko binisa comme na monoko na yo ke ngana ya ko se ngali bala langa na bali c'est ma famille c'est mon mari et Sili. Donc beauté a pesa mbongo na yendenge mutabisa ka mbongo na ba aller retour en ça la binisi mbongo na. Quand il passe devant la télé boazo sabino que ah ndé na zabo na bisa ba 30 000 pour na louer chapiteau ba bandima été ba mona lokota. Na koko binisi non na ba preuve ya ba location na biso ya chapiteau. Mutu nyoso bala na chapiteau na gomba ya onaka ke ko tuna. Ba oyebise. Donc ye aibisanga aibisika je pense que le quoi est à boss des boss. Nanzimi tachaka mbongo mukie peut-être chapiteau na yemta loela on a 30 000 donc nanzimi te kachaka mbongo mukie azokenda azozonga azokenda koza na makamne azoloba avec des preuves et tout yanga abimisa na li preuve piraté te elo abimisa soka za na voice nanga on a senga permission abimisa soka za na makamna komela kaye na senga kay permission abimisa. Je suis désolé de décevoir bateau balobay nangana vanda kimia. Je suis désolé. Non, moi je te permets pas. Moi je te permets pas au vanda kimia pour la réputation et puis aux femmes mariées. En tout cas, aux femmes publiques. Je suis désolé quand il y a groupe ya bateau moko basali makam na bango que chacun assume. Que chacun assume. Quand tu as pot banane to ozong si mutu na yo boy déclic moko salami olobi que non ah baloba ka eloko boy alors pour blesser quelqu'un on a blessé mutu boy na koti s'appelle lobo pour choquer mutu wana. Du coup ce qui va conversation eza o eza penza ki amona ki penza en tout cas bazwango ba publier yango. Mutu nyonso amoni akanga andi na ba message nanga a publier yango. Yé moko andi mutu ba preuve abimisa ba preuve nyonso prince. En tout cas abimisa na abanga te. J'aimerais que ba wololanga na ba preuve oyo andi azanango ba wololanga na ba message ba échange ngana tout ça là ya ba message que ndenge za boye na lina bala nanga et nga na lina bala nanga na mutu mo nazani na yo sengi permission parce qu'il est qui. Parce que la permission mon senga on a famille nanga que ba kotisa mobali nanga po ba yambaye abalanga yé non senga et permission parce qu'il est qui. Je ne comprends pas, je n'ai jamais connu monsieur Andy. Je ne l'ai jamais connu. Lelo na la mukana tongo prince na yebisa yo bana na biso kutu. Mon bébé a 2 ans. Mais soit ils ont manipulé téléphone. Je vous jure, non, le moko prince, ata moni tatani na miniature, ganga maman, papa. Donc, agangaka maman, papa. Et toi, tu viens aux autres jurer na miso nzambe que au banda kananga, alinga pesanga lokumuni ke nazalaka na ye avant. Non, na yebi été ki abanda kananga avant. Donc, Nikoyo, la minute Oyo, non. En tout cas, je suis déçu. Une question, Makoko, une question, s'il vous plaît, comme au matin, Pinaba Live T. Natunoga question, s'il vous plaît, comme ça, Natika Yokita. Non, j'ai autant mingité. Makoko, est-ce que avant Bisso Toya Obala, quand j'ai dit Bisso parce que Beauté c'est mon ami, yoza moi c'est Bisso femme légitime. Avant Toya Obala yo, est-ce que Obima kana mobali moko boya zala mobali ya Anna? Prince. Désolé, je me réserve de tout ça. Mais il n'y a jamais eu jonction. Yanga, il y a eu certaines filles. Un jour, dans ma live à Karim, pour 2 personnes, bah, ça li bêtise, bah, koti singa, dans ma live à Karim. Les gens, dans ma live, na yo, pour baluki, kozong sanga sous na bêtise. Comme je le disais, ma fille a 2 ans, mais soit moni tatanya tana miniature, aganga, maman c'est papa. Alors, ndenge zaboy, bana na biso na ba 5-6 ans, boye ba déjà makam. Oh, les lois de mon que on sait makam ne po ezaye, po eza ki star na ye, eza ki danger na ye. Dans la vie, il faut juste éviter les jugements de nos enfants. Les lois ba parents belé, bazo condamné bana bango, basundola ba parents, basaboy. Oh, bana mutu bazo juger ba parents par rapport à ba acte ba parents basala dans le passé. Oui, les abana peuvent blesser bana. Alors moi je protège la tête de mes enfants, na protéger l'objet bana nanga, na protéger bana nanga.
Personne, je dis bien personne. Acte mon côté, l'équipe internet, qui vengeance contre coquette. Exact. Je l'ai dit, personne ne peut venger. Moutunamoto a sali acte na ye, a assumé point barre. Donc, nalingi nanga te. Nalingi nanga te, nalingi te. Mutu moko te ya mutu moko te. Oya leka, o azaki po a venger coquette, a se venger contre coquette. Il y a eu deux personnes au M sous matisi ba sentiment, ba sali makamna bango et engendré nyonso et engendré. Là etalingate basta. Mais oyo kaka ya monsieur on dit je ne veux pas parce que na liboso et le bamara nango na kipaka nangate. Mais oyo ya mibale et comité na niveau que nga na zui mbongo ya on dit na kotisi yango na kati ya libala nanga. Non, 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 non. Na yebi ete. En tout cas, hier, ça n'a pas preuve. Ce ba yeba télémélier les lolo bien bisi preuve. Abimisango. Donc, ce qui est la preuve, abimisango. Ce qui est la vengeance, ezaki a andité. Mais ce qui est la vengeance, sur moi, ezaki a prenga. Parce que moi, je n'ai jamais mélangé les choses. Merci, Prince Nanga Naza Amoussala. Merci, bonne journée. Battez-la moi. Pareillement. S'il vous plaît. Merci. Je vais en quitter. Bon, Bandeko, même Bandeko va commentaire. S'il vous plaît, beaucoup de micro, pardon. Même Bandeko va commentaire, je pense que si on a posé question à Yasuka, exactement non pour na lobby qui andim ta lobby yango. Non, 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 non. Na posé question à parce que boyebi yangoava dossier andi et ya. Yanda lobama ki ana alinga na beauté asali vengeance pour nani coquette alinga mobali yana. Boyebi yango te no elobama. Boyebi yango te. Comment est-ce que vous avez un live botala makamuka après boseki et siliwana tant que ça la live oyo bozo ka makambo pour servir bino na vie bozo ka ba leçon pourquoi bwana ba mémoire moi mi kousé bo mi eba ko maîtriser makambuté na tuni madame coquette question ana déjà aza mutonga na yebi na solaka na ye depuis Kinshasa na awa to solaka de temps en temps na appel vidéo na mobali na ye na yebi famille na yebi mobile ne camarade nanga mwana na ye na yebi donc c'est la famille quoi na yebi alors na tuni question na pona bino parce que awa internet e bima ke ana sali vengeance alingi beauté po ana mobile na ye so ex na ye alingana na coquette yango na tuni bino question ana merci beaucoup to banda likolo après to kitaya Tony bonjour. Ouais bonjour Bakali bonjour na batunsu to baza Nanga Lumakara par rapport à l'andio banane bandidi qui se colle. Au PC, Andy vraiment conseille bien. Même rappelé, na mitumi samaki, comment on a Andy, na page polémique, ni kataka, parti na ba direct. Antoine Nazaki m'a choqué. Na reconnaître que ce soit Andy té. Na façon afinga qui nani Benita et touché une à makasi. Alors Bakali mutunyo surtout aza andi tozabouye mutaza na motema ya ibende ya moko ezate motema ya sima mikaka na eza na musuni sima mikaka na misisa maîtrise au Bakali ozanango na maîtrise au ngana zanango et ande morote donc yo pesa makambo donc yo gérera be émotion na yo peut-être nga na ko gérer en côté donc mutamta na façon na ye mutamta na ndenge na ye maîtrise na ndenge sukaka alors le loko moko na landa ki na ben sud afrique ki Benita abi bolinga te na pété ba plan silence na ngai ba te na ibi lubati et loko pona ngai sa mutu na mutaso comprendre makama na ndenge na ye surtout to comprendre ma ndenge moko te même mes atoto ma passa mutamtaza na raisonnement na ye mutamtaza ndenge nini a kumbela makama. Moi, je suis choqué. Et là, au moment où le lobby sous, le baki sous habit, tant que Benita va publier qui et en tout cas, c'est ça qui est Benita Kimia. En matin, on va dire qu'il n'y a surtout. Quand on dit toujours, Andy, comment tu vas dire qu'il soute, Andy dosé. Non, pour n'engager, Andy Asana, Asa, Makambo, il y a vivre. Oh, et ça, mais en tout, on a eu. Il y a un kilo nango. Il y a une passe nango.
biso tozalaka na émotion parce que babeti biso lisolo mais douleur oyo azoyoka film ndenge ebandaki nde babandaki yango ntina ndenge esili ye nde moto aza na baréalité nango na baémotion nango alors topesa ye mpenza foti te mais toconseille ye ngai nalobaki kutu moto akoki kokalme andi eza mama na ye mama na ye soki abengi andi nange omona so moto ya badireke te andi zwa maîtrise bakali okoki oloba opesa no conseil opesi conseil kitoko akoperdre raison na ye na se akanda eza ndenge andi ndenge aza na arme oyo bakobundisa andi parce que evérité eyebi kaka napesi nanga andi raison te napesi mpe ana mpe foti te parce que ana ti lelo alobi te ki aya kocontredire maloba andi po toyeba andi azokosa andi nani ana mpe aya koexplike aza ne mpe oblige te oblige mpe te chaque sortie to video te loko moko na ezoba te soki nani ana azorépondre yango wapi yango nde eza koexcite andi aya na bapreuve andi azolakisa bino ke nazokosa te nazoloba ya solo eloko nyo surtout andi eloko nyo surtout oyo geste nyo surtout ana azosala na réseaux sociaux andi azoya na bapreuve nango siko biso bato lokola biso bakongo toya mitema mabe tozwaka vérité tolati yango masque ya salité mensonge tolati yango masque ya solo ya kitoko bato nyonso baapresse yango na makasi kongo nalingaka eloko oyo alingi yango te moto oyo alingi ye te bino tu bolinga ye te esalamaka te esalamaka te bato oyo bazokotela nani ndeko na biso ya mwasi ana bango nde baza koexcite andi aya koluba oyo abandi koluba oui conseil bakalopesi conseil ya bien mutu nyonso to azoluka andi akota na direct na ye aza na akopesa andi solution moko te solution ya makambo ya ndi eza kaka ana na ye moko andi na bapara ya ndi andi akoko oloba bandi komata na direct na mati alobi bane bane tina suka bana tongo ti butu makila na bamelisaki ekobima na matoi te ekobima na maduso esika mo te ezaka na kala nzoto na ye envoûtement wana oyo aza nango soit disons bakali oza na nguya moko te kobimise malédiction wana bamauvais sort wana Ouais. eza kaka mama na ye na nzambe aza kosambela andi me naki arme ya solo oyo bakobundisa andi eza kaka badistraye Très bien. eza distraction na prière mama nazosala mama na konyoka makola ya to na se akoya kobela asme naki mokolo likolo andi mpo nanga andi alingaki abunga aconstate na prière basale badelivrance meme à distance ezalaka nango bamama oyo bamema bana 9 mois na libumu fale basoutenir mama andi bango nyonso baza na bana ezala mwana mwasi ezala mwana mobali babi nzambe ayokaka prière ya bamama bamama mosusu bapesi andi mokongo ke basoutenir baprière ya mama na ye babi nzambe ayokaka baprière ya basi ozo comprendre Ouais. andi soko azali bato bozosola na andi bopesa conseil akoyoka na ye mais le problème asalela yango andima conseil ya malamu oyo ya makasi oyo andi akokanga monoko soki mpe aza mwana botosi kaka ya mama na ye moto akodose likambo nyonso tu eza kaka moto aza na clé ya porte ya salite ezofungama oyo eza kaka ana nayokika neti ezolobama kaka ana azopesa bambongo bakotela ye bafingaka andi me bato bazozwa mbongo ana wana obasala batravaux awa bato bazozwa bambongo ana bayebi ke bazomaske vérité lokoso nde likambo ezomata parceke kombo ya karine mokonzi bibe na kati nde bazonga baassassine karine mokonzi yango bato tu bakomi contre mikambo ya assasine bazoloba yango te mpo bakotula karine mokonzi bambeli bazoloba yango te bato tu soki bakomi contre andi des congolais bizarre
Merci à Tony, très bien. Belle intervention. Madame Jenny, bonjour. Bonjour, tonton Bakali. Merci na ndingo maitinga na live na nazaki na sena bandolanda o bandane bande. Donc en tout cas, olobi bien. Il conseille pesa kaka moko nga na pesa ndeko na nga andi na yebi ke aza na live azo yoka. Omoni tango peuple eza na sima na yo, il faut ko garder silence. Tango yo bandi ko répondre batu. Oya ya fingi yo répondre, kuna ya fingi yo répondre. Toza batu. Eza mutu musope akobaye yo. Mutongo tozo kote la metala comportement nini aza ko afficher. Ozo mona. Donc ndenge eza bongo déjà ba comprendre ye ke aza mutu moko akokaka choc te. Yango ba komo ye la na système ya mafinga. Ba yebi ke soki ba fingi akoya akofinga bango ko répondre donc akofinga batu ebele. Yango zo mona bango to ba komo ya nango lobi na landa ba live ebele na ndenge bazo finga na ba makambo eza so na makambo eza lokuta. Donc conseil na opesa ye kaka alanda te a garder silence et puis atika ko publier ka ba vidéo ebele o eza ke eza ya ba preuve. Pour na landa ke mission oyo maloba suka lobaki et pas saratola ton saratola tuna ki ke soit suka lobaki soki ana amati live ndi akwa ko répondre mais aussi l'autre soki ana répondre été afin d'akimia atika dossier neza maboko na bino ndeni bino boki nango ekende malembe po a gagner raison na ye mais soki a continuer kana ba publication na ndenga so sala a ko perdre raison donc juste mes aika yangwana onenge kana loba na ye. Merci beaucoup. Bandeko, je pense que tout ça là, tout est un peu au à la part des choses, tout confondre ma cambouté. Personne a interdit Andy à se défendre à l'oba vérité parce que toi on a besoin de la vérité. Azamutu, il faut se défouler. Mais bon, ça là la part des choses. Qu'on se défendre ça au fingater. Non, ils ont au fingater. Nous, on n'a pas besoin. Benita, moi, nanayo, Benita, boy. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Vérité, ou à lobby déjà, Benita, soit qui sa balle. Oui, c'est la vérité. Ce qui Benita yé, ayo finga yé. Est-ce que yé, on a besoin qu'on tape la distraction au finga, nana Benita? Non, non, on veut pas de ça. Wana, sincèrement, même si nous sommes à télémi en face, tanga, à lobby, que non, défendre, wana, non, défendre en côté. Ngana permettre ko finga te po na yebi kaza na raison na maboko na ye muto aza na raison na maboko na ye amiko tsa na distraction te ba ko distraire yo et surtout réseaux sociaux oyo batu musu ba saela ngo na ndenge ya bien te omono andalo ba mamba bien tout d'un coup omono ba mamba bien te ba mo batu ba baye yo au père des raisons no sto ala ina na maboko e bima ba lokuta et ça stratégie ba salati. Ah, ye comme yo loba boy comme yo sala boy to le kasiko to nyata e pena to lobele likamo boy o succès mutema peut-être to moni déjà to étudier asa muta o maîtriser peut-être ben émotion te tanga yo le kana fingi ba réussir na mission na bango rôle na biso eza ya ko faire réveiller bino voilà ndeko Sam bonjour. Bonjour Prince, bonjour les kaya. Bonjour batu nyonso baza awa batu nyonso baza ana pesi bino bambote bele nga pendelo mona nga kina loba to comprendre pasi ya Andy to comprendre choc Andy azana yango lobi na talaki Andy alobaki loko moko ke soki ana ye ana soki ko répondre ata ndenge nini akomata koya esi boyebi ke ana mataki na live lobi pa ese denga azako lobala Swahili azaki kofinga Andy ese bozoe bango alobaki nini azaki kobenga e dada limbisa ngai tika kofinga ya Benita dada déjà mwasi voilà abandaki kofinga ye déjà dada unisalimie finganga moko mwache ya Benita minjoni na problème donc wana omoni voix o ya zaki ko utiliser pas essayer ezaki déjà aza ko insulter ye abandaki ko finga déjà ye pour dada za mwasi wana déjà ya liboso pe la même lobby déjà là ya Benita aza ko apesi Andy conseil te
azo chola ye o ba tindika tiakal siko andi o tozolobela ye lelo ezali andi oyo afandi déjà na bango avant le secret oyebima azalaka déjà na bango afandaka déjà na bango amesani na bango ayebi siko système o bango bazalaka déjà nango. Les problèmes au biso on a février et c'est les problèmes na bango depuis année passée. Dingue Sarah Lobaki on a mois de ceux qui octobre novembre wana. Donc biso tozalaki kunate. Andi ye moko mutu azalaki na bango. Donc za muswahili nga na 50% muswahili 50% mungala. Dada ngelo banini. Dada za ya mwasi. Ah, eza ya kate ya mwasi ya. Yeah. Donc omoni problème eza nini? Andi nenga zabu ifo oye bana leloko moko andi afandi na bango. Est-ce que toujours comprendre pendant que andi so azaki vrai qui nous afandi na Kinshasa bote mechela kona Kinshasa. Bo éviter tam so problème ngai bima boete. Bande ngona biso ya baswel bazana kanda mukuse koleka biso ba kinwa. Andi afandi na bango moko baboko limbwa na bango. Bango moko baboko limbwa. O andi akomi lelo eza bango moko. En plus, au moment où il y a minute, Prince, ngala comprendre ngo. Andi afandi na Ana. An ayebi ke Ana za matata Ana mutayoka ke azate famille na bango mobimba. A contrôla ka mututu, Ana amenasaka mututu, ane pa ane zaka ba jeté. Skom tanga afandi na ye moko Ana ye Andi. Azako ye kola kokoma 3 fois ya Ana. Nde loko batu fo luka bo comprendre. Azo linga koma 3 fois ya Ana. Azo copier ba comportement wana nyonso ya Ana. Au cas où lobi soki to komi na problème na yo, na ko se multiplier. Dans la vie il y a déjà baza bongo. Yo soko za mabe na ye. Amoni ko za mabe na batu, mais yo za na malamu. Le we pa no kitisi voix. Asolo linobe. Ma muta mayela zotala yo prince. Bakali ezalaka monetinga naza poli. Malgré naza mwana soda naza na éducation mais na ebiso ke e pa na ngezalaka soko za poli nanga en tout cas na ozongi solo fois D politesse nanga mais soki oza impoli prince na koma fois 10 na impoli na parce que naza na notion moko ya ko se diviser naza poli na koko za pe impoli omoni andi lobi denga se déchaînaki eza parce que ana mataki pa ese abandai ko se moquer déjà na Andi. C'est pour cela se venger. Si ko lokola lingala ezaka difficile et pas bande na biso ya este. Azo zo ba mo oto sale la kana lingala asa ko kangisa ka cité prince. Azo kangisa. Siko o mo biso o mo ndeto zabo. Twana batu musu balinga osela TikTok te poto rara. Ya mama na yo, ya yo boye, mais za batu mususu azo yo kaka wa. O mo Andi ko ka elobi. A copier kaka oya yo kaka. Oyo kaka yo kaka pembeni. C'est ça que oyo Andi a zui. Et en plus, il faut beaucoup comprendre Andi. Andi problème ou a sibir on a quatre relations biso nyonso atuzalaki na biso te. Souffrance oya leki na yango, bonheur o leki na yango, biso tozalaki te. C'est que Andi o azo sala na minute oyo. Eza toujours ba fruit ya oyo place ya outi. Et neti ke soko sombi mboa obokola mboa na yo soko ote azala na esprit mo malama linga bato linga batu mais soki yo osi mboa na yo okomisa ye mboa yake soko bimi na balabala so mutalandi yo il faut so muntu wana siko lobi soko asu yo moko okondane na e okondane na okondane mutu te lelo oyo bakomi ko utiliser système ke ba panel efongwami babanda kofinga Andi babanda kobenga ye aza assassin Andi aza boye tout ça wana Andi ayebi ke mutu azo sala makambo wana nyonso eza Ana mais papa so azo opportunité ko palola te eloko ka biso to ko lobeza toujours ke Andi batu o bazo soutenir yo baza batu ya benjir te baza batu afinga ka bêtise te nde loko obiso pena kote na biso tokoloba bato ba soutenir yo za bato aloba ka bêtise te bato ba finga ka bêtise te peut-être oza na maîtrise wana te mais qui mama ko inviter bango moi libérer ka bango moi mukie mais tika bango Andi a souffrir
omoni lelo tooloba bo po andi akoti mabele te soki andi akota mabele est-ce tonga toyeba makambo eleki Sarah ayeba ye makambo depuis année passée en octobre asololaka na andi ye bazo calmer andi soki andi pe akufaka tonga yo kaka o moi mobali moi akufi po jusqu'à maintenant andi nda bimi siko toyebi ke ya mobala ana mutu moko ayebaki mobala ana te ya soi-disant député ya soi-disant député mutu ayebaki ete soki andi akufaka na makambo wana engai ezalaka o te nani garçon mo akufi bolingaki jamais bomona ana ki akufeli mobali bongaki boyeba te bongo lelo mutu andi azalaki andi abimi na koma donc net oza boye conseil topesa ye papa ye yo bimi na koma oza na baepreuve na yo nyonso lokola olobi ke ozodile na ye ana soki ana ye olashe bo soki ana ye obwaki siko andi aza kose protéger na bato ana azotinda siko neti mpo na nga vraiment conseil na opesaka andi soki mutu aye yaka na yo afayulu so mutu aye oye mutu afingi yo andi se multiplier fois 2 parce que là bazo finga ye andi azala mutu akokotele te ka biso moko neto ye ba famille neto ye kosunga andi bato bine babimi bazwi ba descend ba mbongo wana bango lelo bakomo finga andi te lelo na makambo oyo nyonso basalaki ba complot na bango na ba telefone pona kotia la barole mbeli ba complot nyonso wana lelo ezozipama balingi ba compliqué balingi ekota mai na minute oyo le basali ba complot yo kaka le mami alobaki ke mutu asali bakali eloko oyo eza mutu etel ese bato bakwayaki na mami mutu andimaki azalaki te mais lelo tokomi koyoka bakambu mosusu toke gauche tozonga droite eloko oyo basali Koffi Olomide come on guys ese eza normal artiste aosola na yo na telefone oza koenregistre ye oza koenregistre ye oyo ezalaka boye otekela bango image mais ozosalir bato en plus bamusicien baza baicone na biso c'est notre fierté on peut pas tokokitisa bamusicien na biso na baniveau oyo te lelo andi soki abimisi na eloko wana nde klike ya bamama oyo baza na bana soki mpe babota to babota te bokofandela siko andi bobandi kobimisa criminel tout le injure soki abima na ye andi soki abimi abi alashe andi kofinga nde bétise te soki okoki koloba yango na lingala te oloba ata na swahili to ata na français Sam, je pense que au Mataba Live et l'intervention en Nyostu et Salah Kitoko na la estime na yo parce que on rebondit ça à Makambo très bien. Au Landi Live au JDB, ti place au komi au mata, au moni batu Nyostu ba matine ba lobby na moment oyo oji parole, oza toujours na kati ya sujet. Intervention en ezama bete, intervention en eza bien. Nana point moko on a souligné où est important au lobby batu o bazo défendre Andy eza bato mafinga te. OK? Biso nde tosala ba live wenet nga na ebinde baloba mambo bakoma na mirte. Tozo défendre Andy po to ana besoin ya mbongo te mais parce que toza ba congolais toza na humanisme situation o eleki yaye eza tellement mabe makasi. Toza na droit ya ko protéger. Soka kufaki to nga to protéger te. Angaza nge koma lisolo ka mutu ana kufa tout ça tonga to yeba mabsupe cause ya liwana ete. Mais une fois déjà au yebi stratégie ya ana nenga boko la kyo nengo yebi. Na minute oyo ozana maboko ya ana susute. Na minute oyo en quelque sorte ce tokozo yango autrement azana mupandi na biso na sens que toujours défendre les bonnes causes. Azo matana ba live na Sarah, osola na Karine, eza bato ba finga ba bêtise na mona na bangote. Donc il faut la orienter na ndenge ya idéologie na biso ndenge zaleli. Idéologie na biso ezate noto mona e azo finga, po biso do finga te to permettre amote. Il faut aloba vérité wana o azo loba kaka, a s'appuyer na yango. Soka zo mélanger vérité na ma finga eza arme na biso te. C'est ça. Voilà tu peux permettre penza yango te sincèrement. Là franchement les opinions nga mutu na mutana opinion na ye.
Vous avez raison. Ngai nana besoin na yo ka vérité na yewana atelema wana. Une fois oyebi ke mutu ozo ya na vie na nga pour distraire nga. Soki yo po telemika na kata distraction na seke bino mbale bo ndenge moko. To mona muta liboma aye abambo libanga o telema to bunda no beta na makofi na ye. O luko sanini okima. Tapoter live sur le communal 10K après la bande live. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. La bandi live aussi parce que na 1h30 na bino et aussi la bino muke. Copier ça fait message où c'est très important. Biso toza ba journaliste, toza ba chroniqueur, toza ba communicateur, toza na droit ya copier ça bino ba message et puis copier ça ba information. Et aussi là aussi ba analyse na bino prévaner to matsape batu pour to sola ensemble parce que ils ont solo. Bon, situation où il y a Andy. Tout le monde nous sommes pour Andy parce que situation où ils ont préoccupé Bisso Andy à la relation na Anna et cette relation là Anna atkalo wanga nangote azo reconnaître yango azo yeba yango. Donc du fait déjà Anna azo reconnaître relation na yena Andy, ça veut dire makambo Andy azo loba biso tokoza na ba doute na yango te. Tokoza na ba doute ya mambo Andy azo lobela biso te parce que azala ki na relation na Anna. Mais je dois vraiment donner un conseil à Andy. Andy, sincèrement, live au Salagi Lobby, j'étais pas d'accord avec ça. J'étais pas d'accord avec ça. Nazalaki d'accord na ngote na sens nini. Ozo koma un tout petit peu ko luka ko perdre raison na yo. O komi ko perdre raison na yo en insultant. Tu n'es pas un TikToker, ni journaliste ou chroniqueur. Cette affaire, ce dossier est tellement sensible. Tout le monde est pour toi, tu le sais. Mais au moment où tu commences à insulter, parce que certains entre nous, beaucoup de gens ne savent pas prendre les choses du bon côté. Mais manière homo kendele na yango, tu sais, quand la personne est délivrée, a commis kota suna ba bizarrerie drôle mususute. Bazo lukaba memayo na angle moko oyo oko trébiché. Et tu vas perdre ta raison. Tu vas vraiment perdre ta raison. Et nazo meka MP batu oyo bazo yambaka Andy boye bago gérer Andy. Ce qui a commis dans le moment ya kofinga bogo kange micro pour a perdre raison a été. Pour a perdre raison a été déjà makambo zoloba est vrai. Makambo zoloba nous on les croit, mais soit commis à niveau ya ko insulter là c'est pas bon. Sincèrement biso déjà tout ça va cher à bateau te que notre ya au chanter ba langage ndeni non. Beauté image tout le monde a bimisa la vidéo naïe. C'est pas Beauté qui avait publié ça.
c'est pas Beauté qui avait filmé. Tout le monde le sait. Et on a vu aussi la vidéo de Andy. C'est pas Andy qui filmait. Et c'est pas non plus Andy qui avait publié cette vidéo-là. Point au solo, t'as encore beaucoup de choses à dire. T'as rien dit jusque-là. Mais au moment où ça, n'a moins distraction, moi trop. On a terrain à ba chroniqueur, ils ont terrain à ba tiktoker, ba miko na ba distraction pour faire perdre ba idée. Mais au moment où ozolo ba makambo est très important, au lobby na nous mingité parce que t'étais dans une relation aux soigi pétant. Du coup, ozana makambe bela goloba. Mais au komiko finga tout ça non, ne faut pas insulter. Pourquoi tu insultes? Oui, tu peux parler de Benita, tu peux parler tout, mais insulter, là je te permets pas, sincèrement. Biso toya teno toya au défendre parce que on a tort ya likambu toya au chopo. Non, c'est pas ça. Neto sala salam bala mususu, ya ba master mususu to sala na bango, ana tort ya likambu oye non non, c'est pas ça. Ya yo ezaki toujours lobela makamu na yo parce que ozana raison. Mais tant que vous avez raison, on a le protéger raison toujours. Quand le baby sa raison, il y a quoi insulter. Tu peux parler de Benita sans insulte. Au Koloba oyo yebi comme vérité. Mais quoi insulter, quel que soit le niveau yakanda, non. Là, je ne te permets pas, sincèrement, tant que chroniqueur. C'est un grand message important que j'avais bien voulu Koloba nayo. Arrêtez d'écrire les traumatismes et tout machin. Non, surtout toi la peine traumatisme, mais il faut se maîtriser. Mais émotion, surtout les catés pour te favoriser ou soit te encourager ma finga. Non. Non, parce que ma kambo zoloba, soit les autres à la combiner dans ma finga. Non, ça fait pas du bien. Ma kambo vraiment andia zoloba est très important. Et makambo il faut aux au sérieux mais et cause à la combiner na ma fingate to quoi encourager vraiment yangote surtout netinga au moins une affaire oyo ngana moi na mobali ngana moi sitem tant tozo lobaka il faut plutôt payer ça conseil il faut plutôt y protéger raison OK toza te no to lobali kambu ndenge zaleli tozo mona na ma finge sokota non 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 sincèrement j'étais pas d'accord au moment où tu commençais à insulter. Qu'au finga, là, franchement, je te permets pas. Je te permets pas au finga, quel que soit le niveau ya kanda, ce qui kanda et matio, il faut au kita. Ou bato bazo gérer on a live, bako kanga micro na yo, pour ma finga bima na munoko na yo te. Parce que, na makambo zolo bawana, ozana ba preuve na yango. Nyoso. Ozana ba preuve na yango. Mais quand tu commences aussi, il y a un peu plus loin, il y a ma finga, tout ça, il y a certaines personnes, toi, la communauté, il y a la maîtrise, il y a ma réseaux sociaux. Ba live oyo, je pense que au mati yango, au bando mataba live ka tango kabwani na ana. Ndo bando mataba live. Ça veut dire, on a maîtrise, il y a réseaux sociaux. Réseaux sociaux et matisaka et kitisaka. Réseaux sociaux ozomona oyo. Ogo za peda na raison. Mais au moins, on va croire yoté. Car les réseaux sociaux, mais la chance aux gens à que, tu vas croire na yo, na makambo zoloba. Congolais à Baloukane facilement. Copé ça Congolais confiance à 100%. Parce que à Zoali Kamouna premier degré. Maintenant, Mariana Nzonza de la Fondation Mariana Nzonza, petite sœur chérie. Bokende kende na bino bozwa nyoso bokende botikela Mariana Nzonza nangai Nzonza ske bazwa tout batikela Mariana Nzonza nangai de la Fondation Mariana Nzonza la Belge, petite sœur de mon cœur. Donc du coup Congolais tango zo likamuna premier degré, il faut être très prudent parce que makambo zo lobawana biso, tu as besoin de yokango. Quand je dis biso, tu dois généraliser na bato batala ka biso. Na bato bazo tapoter. Na bato batala misala, bazo disponibiliser batana bango pour batala biso. Donc, il faut faire moi très attention na makambo zoloba.
Alors na makamango ozoloba biso tozo croire na yango parce que ba témoignage est belé. Oza liboso te tout mon la vidéo et ça la publier. Ça veut dire est-ce que c'est un comportement ya mutu wana? Eza comportement na ye. Alors na kati ya comportement wana, ce qu'il faut faire pour toi est que la stratège tikala toujours la position na yo nengo bandaki premier live. Eza ki toujours position ya kolobela biso vérité et non ya kofinga. Ba benita bakoya, ba tumsu bakoya, bako insulter yo. Yo kotala wana te, ba oluka ba memo na distraction pour au perdre raison na yo. Tango okota na kofinga, oko perdre raison. Okoma TikToker, okomo finga, okomo swana et batu mususu. Makambo ondolo babando zongo sous la considération te pour ba omona ke okoti na distraction ya kofinga. Ba omona netu ya ko luka base. Ba omona netu ya ko luka liyebani. T'as pas besoin de ça. Tu n'es pas un TikToker. Bisonde to sala makambo wana. Mutagoya mbala mususu alobelinga ngai eza logo comédien alelaka na comédie. Biso ba journaliste to lelaka boy na message. To boaka to sala ba pic, to boaka moi jeton, to sala moi boy. Alors tout ça non sala ngo derrière la caméra, devant la caméra. Mais toi t'as pas besoin de ça. Toi t'as besoin juste de passer un message important. T'as besoin ya ko lakisa biso makamu ndenge likelaki. Alors tu combines na phase peut-être na 4 makamu ndenge salelité. Mais bazo lukaba me mayo na distraction. Pourtant ko finga ka congolais wana a osalelo mama na campagne ya mabi. Après ba mo bimiso net ki mambozo loba eza lokuta ou ya ko lukabes ou mo répondre ba TikToker nyos tout. Non. T'as pas besoin de ça, sincèrement. T'as pas besoin de ça. J'ai oba olukaba salayo, lelo o fini mamsu benita. Ça pour auto eba mbala musu que aye pour distraire yo, mais au fingi. Lobi suba obimso lo mutu mususut. To moteme rosuka. Au fingi lisusu. Maintenant tu vas insulter tout le monde. Yeba ki na vinde to salaka boye. Ko s'attendre teke batu nyonso ba olingo kaka. Mais faut mi yeba oyo oza. Il faut yeba place oyo o telemi. Alors positionnement na yo oza na vérité na maboko na yo. Kolinga te oza vérité wana o perde yango. O kota na distraction. Pour ça o continue na distraction. O perde vérité na yo. O koma koloba n'importe quoi parce que oza na maîtrise ya réseaux sociaux te. Toi avec Anna, votre relation eza lisusu te. Yo moko o avua ki yango. Je pense que na oloba penza mingite mais na romatsa moi 2-3 personnes na bagi dans sa live moko ya 1h30. Voilà. Bonjour Bakali. Oui, bonjour maman. Merci vraiment Nandenge Opesi Ndokolabiso on dit conseil. Mais je pense que le gars a pété plomb puisque Beni tapé Azamala Mouté. Yeso azana posa Opesi conseil fala ça on a privé. Yeta ngobalobi karake audio na ye ezali abimi mbala moko ya koloba mutalobi na epete keze ya solo to ya lokuta azate ponon peto ki na biso audio na ete pourquoi ya ki koloba deuxièmement ba makambo oyo et comme amplifier boye tout ça parce que on dit atena ki vérité ya Karine ndenge bazolinga basala mabe c'est ça qui a fait que batu nyonso bakomi ko koma contre Andy. Or maman Kongo ton ayamba Andy
Anda ndako lobela biso makambo eza ya solo. Ana za manipulatrice. Elle fait semblant que amata na balève te. Sauf que na balève nyos o bat bazo sala o bazo kumisa ya zo mata. Donc elle aussi elle n'est pas bien. C'est ça le problème. C'est une manipulatrice cette fille. Ayebi makambo mabe o ya zo sala. Ba démasquer ye. Ce que bazo linga ba komisa Andi nde aza lokuta. Andi n'est pas lokuta. Maman. Andi abatu balie mbongo na ndenga mabe. Allô maman, allô. Oui, oui Bakali. S'il vous plaît, est-ce que l'andi live nanga depuis na bandi qui place au komi pour na matissa? Oui, nazo landao. Je pense que Ozo PC conseil. je pense que depuis na banda loba awa na lobi qui andi a un sujet aux très sensible. Oui. Bébé oloba et exactement. On les soutient pas parce que tout ça la guerre na mutumo beto soutenir. Non, on est bien d'accord, c'est tout à fait d'accord. Non. Soutenir vérité. Mais il ne faut pas dire que on soutenir que Benita Azamabe, mais tous on le sait. Anna Azamabe, tous on le sait Azamabe. Oui, là on le sait. Parce que au moment où Andi Azolo Bamakambu Oyo Eza Obiso toujours sensible. On ne peut pas permettre tout le monde que Azoya Azofinga. Afingaka. Non, Kofinga Yamabe. Non, on ne cautionne pas ça. On ne cautionne pas Kofinga, on dit. On ne cautionne pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maman, s'il vous plaît. Au moment où Benita akoya na bandenge nyoso akoya yo lingate au monde Benita za gentil pas Andi. Parce que oyebi ki Benita za du côté Anna. Azo soutenir soit disant Masanaye Anna. Alors, yo comment vous la Benita aya na ba mot gentil pour aya non. C'est pas ça. Yo tika Benita o no soroloba mais Andi, on doit toujours les protéger pour la vérité o azana yango wana. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'exception de l'eau que non Anita pe azamabe ali Andi bon wana biso nyo soto yebi. Benita asali wana biso nyo soto yebi. Mais nous on doit toujours protéger, c'est comme si toza ba avocat toujours protéger client na biso. C'est dans le sens là. Yo kozelato soit partie adverse, net iba soit partie en robaya lobelo ba mo gentil, c'est pas dans ce sens là, maman. Ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais juste rebondir. Effectivement, il a raison dans tout ce qu'il dit. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi un être humain. Il a juste pété un plomb. Et les gens maintenant, je pense que comme il s'est dit que tout le monde maintenant, bah, comme au finga, effectivement, c'est vrai. Mutuni na ovandaka bobando finga, bah, te bela, bah, comme au finga, moi, l'embalio. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça qu'il a pété un plomb. Maintenant, qu'on soit au PC, ça m'a bêté, et ça vraiment très bien. Même à Makongo, je crois qu'à Lobaki n'est la même chose. Maintenant, le problème en est que, moi, ce que je peux dire à Andy Atika ba live, à Katayango, ba continuer na ondenga lobaka linga sa la procédure, asa la procédure na ye, mais ba makambo no so etika la, mais ba tube fo batika ko finga mo mbalo lokuta, puisque nga la place Andy, au finga lokuta na bemisi ba preuve mutolo ba souste, mais azape ko garder ba dignité ya ba tebele, à un moment donné, ba on peut baza ba manque à respect zebele, Andy na yoki makambo bakali à lobby, biso beto pêcher au conseil, garde silence, nzamba ko combattre pour toi. Natiki bakali bande comme sous baloba, y a pas de souci. C'est là, s'il vous plaît, c'est là na zona nous, na zona Coco. Ma Coco. Prince, bonjour. Ma Coco, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ma Coco. Prince, s'il te plaît, Nazan Moussala, Naninga na pesaka message moi. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Prince, vous savez, nga na mataba live te, na landaka makambo vraiment minute, mais quand il s'agit de moi-même et de ma réputation, en tout cas, na loba na famille nanga balimbisanga, na loba na batu balimbisanga en tout cas. Monsieur Andy, azan na preuve presque nyonso vraiment. Ya makambo nyonso azoloba. Mais yanga nazozela parce que c'est un peu malade et fou. Na évité le kola balobaka que bakangaka mobali moko na ba message nanga. Non, il faut pas alimbisanga, s'il vous plaît. Et non, c'est là, on a bloqué ma commentaire. Moi, je veux que tu parles. Il faut pas. Commentaire, s'il vous plaît. Donc, tant que alobi ke azana ba preuve, nga yanga nde mutu nazozela.
abanda non kobeta lisolo ya banda place toyebanaki donc lokola balobaka que bakanganga na ba message ya ye pour confirmer je ne sais pas ce qui alingi alata casquette nini bamonaka ye nda zwaka bato nyonso je ne sais pas. Je vais mentionner un truc. Beauté image abimisa mbongo obalanga na mbongo na ye soki ezaki nga na tiaka mbongo na libala na biso mosusu mpona salisa manzaka na nga ti bakenda kolue chapiteau kuna ba 30 000 na mbongo na ye. Je peux brandir des preuves ici. Donc kokoma tina niveau wana ya osakanela mutu na nga de là à aller dire que nga na yebisa ye andi nazobala nanga en tout cas faut bimisa ba preuve nyonso na ya ba bordero ya ba mbongo ya tindaki ponga na kende kotia na kati ya libala po ya za na muta ba preuve aza vraiment muta ba preuve prince nga nazozela kaka ba preuve ya monsieur Andi mutu nyonso azoloba nga ke makoko fallait pas à force ya koloba te kosala boyete buzobela takaka. Moi j'ai une famille na mwana kute na bana na sina koli nde mokimombelo bake na za mukolo en tout cas ça je l'accepte. Alors bachanga na ron na ngai ya kimukolo wana ya bano na bango bachanga na ron na ngai ya ba responsabilité on aza nango. Donc nga nazozela ba preuve ya monsieur Andi abeta lisolo ya banda tango toyebanaka na ye abimisi nyonso. Peut-être il pourrait y avoir des salutations des arabes aux la messenger aux la nini muta saluer et tout je ne sais pas mais de là que ngana solo la naie place biso to banda ko tourner ya zalaka vandaka et tout to banda ko souhaiter na ye ko senga ye permission en tout cas sur ko cause na ba na ko senga permission non OK bala je pense pas que c'était lui, je ne pense pas. Makoko, s'il vous plaît, premièrement, eza pour la première fois na mono mata live nangai, oyebi oza mwasi na biso, et ngana go permettre au kutu na ma live abouite. Mais dans cette affaire franchement bien réfléchie, eza pour la réputation na yo, oza femme mariée, oza na droit pe ya koloba. Moni congolais, soki a okili kamazo ango na premier degré, et puis, soki muta lobite, amona ango neti position de faiblesse, mutuana azana tort. Or, Mamsoro Zapé a raison, peut-être Mamozo Lobel. Alors, une question. Est-ce que Oyebi Andi na vie na yo? Beaucoup t'en a déjà, ou Bosudo là déjà na vie? Non, non et non. Et même des gens qui disent que, ah, entourage à maman, maman, je ne sais pas. Alexandra photo, c'est tout na maman, naïe, peut-être des photos d'ensemble, je ne sais pas. En tout cas, nous avons évoqué ma camboana nyonf. Soyez d'accord que non, ah, nana maman, tous anaïe peut-être photo d'ensemble, je ne sais pas. Ce qui est que à combien là na messenger nani, peut-être zaka bonjour, nazo si bonjour, je ne sais pas. Ce qui est que je ne sais pas, mais tout ce qu'il a avancé, en tout cas, n'a évité s'il veut faire du mal à qui, à l'IA que ça n'a ni monté ma passe. Beauté, son ex, je ne sais pas. Ce qui n'a pas tu vois, à l'IA que ça n'a ni monté ma passe, à l'IA prouvé nani. Mais sur ma tête, ah non. Abimi ça va preuve nyonso oyo na ya ba bordero na ye soka tindela nga on a compte bancaire nanga soka tindela nga on a western soki na pesa kai komo mutu songa moyena ke d'agence ezate soka sala ka tap send soka tindaka soki na tel mani soki nini nyonso wana abimi sango parce que je ne peux pas accepter nazala sali na makambo nazo yeba te il y a des gens basali ba bêtises na bango et nyonso ko yaka na mutu nanga et lui qui ne me connaît même pas. Ok, kobimisa komo na monoko na yo ke ngana ya kose ngali bala na ngana bali c'est ma famille, c'est mon mari et Sili. Donc beauté apesa mbongo na yendenge mutabisa ka mbongo na ba aller retour ando sala bimisi mbongo na ye. Quand il passe devant la télé boazo sabino que ah ndé na zabo na bisa ba 30 000 pour na louer chapiteau ba bandima été ba mona lokuta. Na koko bimisa no na ba preuve ya ba location na biso ya chapiteau. Mutu nyonso bala na chapiteau na gomba ya onaka ke kotuna ba oyebise. Donc ye aibisanga aibisika et je pense que le quoi est à boss des boss. Nandimi tachaka mbongo mukie peut-être chapiteau na yemta loela on a 30 000. Donc nandimi te kachaka mbongo mukie. Azokenda zozonga azokenda koza na makamne azoloba avec des preuves et tout yanga abimisa. Na li preuve piraté te elo abimisa. Soka zana voice nanga ona senga permission abimisa. Soka zana makamna komela kaye na senga kay permission abimisa. Je suis désolé
de décevoir bateau baloba inanga vanda kimia. Je suis désolé. Non, moi je te permets pas. Moi je te permets pas au vanda kimia pour la réputation et puis aux femmes mariées. En tout cas, aux femmes publiques. Je suis désolé quand il y a groupe ya bato moko basali makam na bango que chacun assume. Que chacun assume. Ko tia pot banante to ozong si mutu na yo boy déclic moko salami olobi que non baloba ka eloko boy alors pour blesser quelqu'un on a blessé mutu boy na blessé mutu boy na koti s'appelle lo boy pour choquer mutu wana. Du coup ce qui va conversation eza o eza penza ki amona ki penza en tout cas bazwango ba publier yango mutu nyonso amoni akanga andi na ba message nanga a publier yango ye moko andi mutu ba preuve abimisa ba preuve nyonso prince en tout cas abimisa na abanga te. J'aimerais que ba wololanga na ba preuve oyo andi azanango ba wololanga na ba message ba échange ngana tout ça là ya ba message que ndenge za boye na lina bala nanga enga na lina bala nanga na mutu mo nazane ne yo senge permission parce qu'il est qui, parce que la permission mon senga on a famille nanga que ba kotisa mobali nanga po ba yambaye abalanga ye non senga e permission parce qu'il est qui. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais connu monsieur Andy. Je ne l'ai jamais connu. Les lona la mukana tongo prince na yebisa yo bana na biso kutu. Mon bébé a 2 ans. Mais soit ils ont manipulé téléphone. Je vous jure na lo belo moko prince ata moni tata ni na miniature ganga maman papa. Donc aganga ka maman papa. Et toi tu viens aux autres jurer na miso nzambe que obanda kananga alinga pesanga lokumu ni ke nazalaka na ye avant. Non, na yebi été ki abanda kananga avant. Donc Nikoyo na minute oyo non. En tout cas, je suis déçu. Une question Makoko, une question s'il vous plaît, comme au matin pina ba live té. Na tunoga question s'il vous plaît, comme ça na tika yo kita. Na ozota mingité. Makoko, est-ce que avant biso to ya obala, quand je dis biso parce que Beauté c'est mon ami, yo za moi na biso femme légitime. Avant to ya kobala yo, est-ce que obima kana mobali moko boya zala mobali ya ana? Prince. Désolé, je me réserve de tout ça. Mais il n'y a jamais eu jonction. Yanga, il y a eu certaines filles. Na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate
produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula bavene na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga baproduit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus c'est 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus c'est 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te